Mbote mingi na bino nyonso ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi. Ebwe, ma vipi. Est-ce que vous allez bien? De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa. Nzambe ya bolingo. Aza kubatela biso. Toza malamu. Na lingaka na yeba bandeko na ngai. Bayeba ngai. Bayeba lingaka nga. Bayeba soutenaka nga. Soki baza malamu. Alors, boza na clavier. Bokomela ngai. Pone baki bino pe. Boza bien. Nde sala esengo motema na nga. Parce que boza ka deuxième famille na nga. Boza deuxième famille. On a bien kabino ma famille du cœur. Famille du cœur nanga. Ngana bino tokutana na WhatsApp. Ngana bino tokutana na ba commentaire. Clavier zali. Boko melangai pone baki boza mala parce que natanga ba commentaire. So natanga ba commentaire, ceux qui a ko répondre ça na répondaka. Ceux qui a ko répondre ça na répondaka te. Na pesi bino merci mingi ndenge bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka nga wa bino mama Elia Nitu. Awa toza na kati ya Elia Nitu TV. Na Elia Nitu TV to solaka de tout et de rien, mais mingi tozaka vraiment basé sur le mariage. Makambo o etala kama bala yango nde elobamaka awa na kati ya Elia Nitu TV. Merci beaucoup na bino nyonso nde bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka nga. So na bi allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi papa pour le mariage. Ensemble, suivant maman Eliane Nitu. Naza lisolo nazo kendo betela bino. Eza lisolo moko eza vraiment matata. Et c'est on a dit que lisolo nazo ko beta kolo nango muta yebisinga lisolo ngo parce que na vie batumi balobaka vérité te kambo etali spiritualité. Mutu po so vérité na ye ezalaka vraiment difficile. Mais en tout cas na oki esengo mingi na pesi ndeko na biso na vraiment merci mingi. Na lobaki na yepe merci po vérité oya yebisinga ekosunga ba couple ebele ekosunga bana nzambe ebele ekosunga batu mingi pe eko délivrer ba mabala mingi na singa na bino boza na patience botala ngai na expliquer bino likambo o tozala ngoza vraiment ya munene makasi na mina maine kitsa mutema ndenge Vivi Colette winga yebisaka ngai milaka mai ndeko moko mwasi abengaki ngai po ayebisa ngai likambo na ye mama Elia Nitu nalingaka o mingi nda alobaki na ngai lingaka ngai mingi. Ce qui n'a fumoli motema na yebi so makambo eza parce que le kola yo za vraiment basé sur le mariage. O solo na ba maman, o so na ba papa. Likambo naza kokende ko yebisa bino eza vraiment monene makasi. Mina ko senga na ba maman. Bo vandisa ba papa mipanzi na bino. Bo monde na bakati bana bo benga ba maman. Ba mama bo benga ba papa. Alors na sengi na yabe ya Zakari tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo. Senga papa Zakari na boboto nyoso ba papa vanda wana oyoka makambo mama Elia Nitu anikoloba. Na sengi na mama Eugénie Mongai, ma copine de dedans. Senga na papa Mongai avanda na pembeni na yo boyoka nga bolanda ngai bino mibale. Na sengi na mama Chantal Kile vandisa papa Kile na mopanzi boyoka ngai bino mibale. Matiti Langolaise la fille de ma mère. Na sengi na yo senga papa Kali. Vraiment nazo senga bino s'il vous plaît. Nazo ba malobo ka pona koloba te nazo vraiment ko senga na bino. Vandisa papa Kali na mopanzi na yo ayoka makambo nazo loba. Ya mete na nga ya pato papa Edo dia wakana na Toulouse. Ya mete yebisa papa Edo mama Elia na sengi. Ovanda wana. Oyoka makambo nini alingi koloba. Mama Bernice komba papa Ikiminga. Vandisa papa na mopanzi na yo. Mama Christine Matondo na Toulouse. Vandisa papa na mopanzi na yo. Bolanda makambo na zoloba eza vraiment très important pour na ba couple betika puku wakwetu ata za ko sona biso te me vandisa wana banda ko sa ba interprète kaka interprétation en français à comprendre kaka bino nyoso ba ona tangi bino te eza na problème te bo vandisa ka ba papa na mipanzi wana ya Marie Paul Lumbu vandisa papa Jacques Chimpanzo na mopanzi na yo wana eza important so na zo ba bo vandisa ba papa eza pamba te. Pour ma makambo nazo kende koloba eko aider ba papa mingi eko aider vraiment ba papa makasi dina ngolo la couturière vandisa papa arrêter na mopanzi na yo wana bo vandisa vraiment ba papa na mipanzi na bino ba ibwa yo ka bino pe bandeko bozo talanga ma deuxième famille ma famille du cœur na sengi na bino bo vandisa ba papa ba yoka makambo nazo kende ko yebisa bino eza makambo eza vraiment minene makasi ko sunga mingi eko sunga mabota ebele likambo nakende yebisa bino na melela ngo nanu mai mama Guylaine Musoba tia papa divorce Musoba na mopanzi avanda na yoka makambo na zoloba
likambo nazokende yebisa bino eza ndeko moko ya mwasi abengaki ngai abisinga mama Elia Nitu nalingaka yo mingi il est temps naloba likambo epo esunga babalani esunga bacouple osaka mosala mo monene mama Nitu osalaka mosala moko monene mosala mo makasi na pesi mpenza bafleur na bwakelo mpenza bafleur na bwakelo mpe mitema mpo olingaka mitema mingi kamata mpe babizu na kamati mpe babizu anga tindelaki ngai ndeko oyo ya mwasi abebisi bacouple ebele abomi mabala ebele ndeko oyo ya mwasi alobi nabomi mabala mingi me nakomi na suka mama Elia Nitu yango nasengi bovandisa bapapa po bapapa bayoka po eza makambo etali bapapa mingi na kati ya mabala ntango toza baproblème soki baproblème ekoti infidélité eutaka na nzela ya bapapa okomona papa ana mwasi lokola ngani yaka boye chibota etabe kande na aboye butalinga bene nazali la belle créature de Dieu mwana papi ya mokolo Elia Nitu leki ya yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée grande sœur ya Irène Masiandoki identité ya Bundes aza na ye na ndenge aza boye momona kaka misu piako akokuma mutuka aboka na gauche akoma mutuka aboka na droite wana bizali ya banani ya bapapa ndeko na biso ya mwasi azalaki kotambola ndenge basi nyonso tu batambolaka na nzela ndeko na biso ya mwasi akenda kosala bacourse ndenge basi nyonso basala bacourse na Château Rouge papa moko azoleka na mutuka na ye amoni ndeko na biso wana aluli ye mama boni mama ça va papa namema yo po amonaki mama azalaki na nini ana kati namema yo boyebi deja moto azala na molimo ya séduction abie papa problème eza te mema na yo ngai andimi amemi ye ntango amemi ye ozokende wapi nokita na ngai kaka nakenda ngai na Saint-Denis awa napesa au revoir mpo nga avandaka na nga awa te navandaka na nga na Lille ovanda na Lille ok basali connaissance na kati ya mutuka mwasi oyo basali connaissance aza mwasi azalaka na molimo ya domination ana séduction ana molimo ya domination adomine mobali mbala moko aséduire mobali na mbala moko bakomi wapi na Saint-Denis pai mwasi bande kokende kolonga Saint-Denis mwasi alobiki nazopesaka bandeko au revoir mpo nazozonga na Lille azalaki na programme ya Lille te papa wana eloko moko aprovoke Lille ake kotika ye ti na Lille na ndako na ye akoti bapesi café ameli asala le retour azongi babandi lisolo ya nini ya bolingo alingi mwasi wana kaka bakutani kaka na Château Rouge kaka mokolo ya liboso bakutani na ye connaissance kaka mokolo ya liboso olongwa Paris na Château Rouge ti Lille oke kotika mutu bavandi basololi na Christine sololi na bango ndenge azalaki mwasi na mobali mokolo yango tusa lokola mwasi aza na molimo ya démon kati na ya séduction kati na ye molimo ya domination lie sacré wo mibali waya bandoki ata faiblesse yango oyo Adam ayaka nango na kati ya jardin mais ya bino so eye koleka na lie sacré wo babini na bango mutu ashebetemiko babini malu baketi na kintweni papa wana azongi butu na ndako na ye aza na mwasi na kati ya ndako bavanda na mwasi na ye plus de 20 ans baza na bana na bango misato motema emati pa Christine na Lille motema emati na Lille motema emati kobenga ne komi ya tango nyonso papa akomi kosala tous les week-ends akomi kokende pa Christine na Lille tous les week-ends soka bande ko expliquer mwasi na ye nini ngana bino toyebi te po Christine pe ayebi te lokola yaki na molimo wa séduction bien ça séduire déjà papa akomi tous les week-ends ye wana na Lille akomolela kuna bava et vient kokende kozonga mawa kokende kozonga Christine ayebisa alobi abi papa
awa yaka vendredi olali samedi ok nga pe nalingi ndenge wana te lokola yo olingi ngai olobi tozala biso mibale parce que papa nalobaki ke na Paris kuna kaka mwasi na nga na ndako naza na mutu na mopanzi te alors yo lokola oza na lili nalingi ozala mwasi na ngai ya mibale Christine yango nde posa motema na Christine andimaki sans hésitation parce que écoute moto séduire mobali na milimo na ye azalaki nango nalingi ozala mwasi na ngai ya mibale deuxième bureau na nga est ce que ondimi ozala deuxième bureau Christine abi sans problème na ndimi papa lobi ok y a pas de souci na bando lala pa na yo na olala pe wapi na ndako na bando ya mingi ba weekend après moi c'est mais ndenge nini wana yo obanda ko yaka pa na nga abi wana bavandi une année après abi so mobali non ndeko yaka kaka vendredi samedi ok yo et vendredi dimanche ok bolingo lekinga tellement minga na ko kasusu te Antoine nazo ko kasusu te yo folinga okabolela biso ka ba jour ezala kaka ndenge moko nga kwa na deuxième bureau pesa nga 4 jours oyo kuna kwa za premier bureau pesa ye 3 jours papa na bi ayo pe bazaka bongo te tika kuna na banda ko pesa ye 4 jours yo banda ko za 3 jours Christine andimi dans un premier temps andimi lokola papa wana ebisaki Christine abiki azaka mobuta azuka Christine nzoka nde dans le passé na mwasi na kati ya ndako asala mwasi na baventure déjà ebele makambo ndenge wana mwasi akoma déjà na kanda ya papa wana na motema kanda na ezaka deja na motema makambo papa asala ye na melama po makambo za matata bovanda na boka makambo nazoloba bandeko bolongwa te boyoka ele ya Nitu TV tolobaka makambo ya malonga awa bafitilité ezala te ezalaka makambo vraiment ya malonga siko boyebi mpo ani papa nakenda kolala na lili convoiturage papa oyo asalaka convoiturage boyebi mosala ya convoiturage yango papa oyo asalaka yango akendani kolala libanda ndenge alingi abandaki nani kolala kuna 3 jours mwasi ya ndako 4 jours kuna 3 jours mwasi ya ndako 4 jours mwasi na kati ya ndako atalaka mobali ndenge mobali akendaka atende naza boye mosala moto ezosala boye mpo nazonga boye omoni mpa mikolo oyo mpo lisolo nazobisa eza kaka ya lobilobi ya moto eza vraimen ya moto moko lisolo eza ya moto moko ya lobilobi ozomona na baconfinement na ndenge mokili ekomi soki babengi ngai nazo client ifo nakende nzoka nde kokende wana papa azokende wana envoûtement oyo Christine aza nango asa envoûte papa wana envoûte mobali na ndenge akosakana te sirène des eaux mwasi wana envoûte penza mobali boyebi eloko nini mwasi asalaki Christine avandisi mobali ayebisi mobali ndenge eza wana sikoyo fo yebisa mwasi na yo ke ngai mpe nazalaka siko fosalaka awa une semaine kuna kendaka ta ba 2 jours mponga na deuxième bureau nde balingaka koleka premier bureau moto so vende bambula ebele ba plus de 20 ans ndenge wana encore boyebi mpe bolingo so ekuti mwasi ya ndako aa na 50 ans ye moto bazwi kuna libanda aa na 42 ans azomimona bebe te nzoka nde batuki ya pembe sekoma kobima nango azomimona bebe mpo aza na 42 ans e na 42 ans me sirène des eaux bolandanga bien papa alobi mais ata yo moko na bana kovanda awa nini une semaine ozomwa teke kuna bana misato bana bi bana nini bana nde kosala nini soki ayebisaka papa na likambo papa na kaka oui ayebisa papa na likambo papa wana oui pourquoi parce que babiloko eza kati na ye basemence ya bondoki eza kati na ye yango moto eza kosala misala nango yo fo yebisaka mwasi na yo ke nga mpe na existaka papa wana te asalaka bamobulu na ye akendaka wana mwasi ayebi ke mobali akosaka ye mwasi atalaki kaka na miso mwasi alobaka te amipesaka na losambo mwasi asambelaka na ye moni mobali aleki mobulu okomaka kosambela osala nini mokolo mosusu papa wana biso wana balali na mwasi na ye na ndako mwasi ya ndako te na Christine mwasi ya Lille balali na ndako Christine atalabi nakosala nini mpo bato mibale bakabwana mpo nga fona récupérer ka mobali akoma penza yanga nazala na ye ya ntongo midi poko ya heure nyonso matin midi soir il faut nasala quelque chose nakabola bango ayebisi su mobali nalingi ovandisa mwasi no yebisaki nga nazalaka bamakambo kobatema ye abi
navandisa na yebisa nini kozalaka parce que nde naza anayaka nalalaka a 3 jours nalali kuna 4 jours nalali a 2 jours ata nayebisi boye te ata nakosaka ye ke naosala ata nazokosa eke eza mosala nazolala ayebi teke nalalaka nalili ayebi kaka mosala partout esika mosala omemanga so ekutinga bute ekutinga na allemagne nalali so ekutinga na belgique nalali ekutinga place boye nalali maza moto ayebi ke nazalaka deja na mwasi mosusu ayebi yango très bien mwana mwasi wana alobi zela na motema na bizela omona makambo nga na kosala mama elia posa na nga ezalaka na détruit ka libala na ekufa nango yango ekiposa ya motema na nga libala na kaka esa nini ekufa mais posa motema wana c'est plus fort que moi eza eloko eza kati na nga molimo wana etindaka nga kaka boye nalinga kaka bacouple na détruire soki nasi na kaboli bato wana sikoyo nde motema na nga esaka nini esepelaka bola de solo bien papa na biso wana akei epa ya Christine na lila balali ndenge za mwasi na mobali balali tango balali pongi balali molimo ne wana emataka ye wana emata Christine emati Christine abandi kosenga papa nzoto basala nini basanga na nzoto tango kaka papa alamuki mpona babanda kaka o daga babandaka ebanana na relantite ake nana ngo na relenti nano akamati abengi mwasi ya ndako boyebi ke moto soki aza kobima na mobali no asalaka effort fo ayeba elongi na yo ifo ayeba ovandaka wapi ifo ayeba mpe na nimero na yo ya telefone mwasi nyonso ta libanda eloko liboso alinga koyeba nimero ya telefone ya mwasi ya ndako nimero na bango ya ndako balinga bayeba bango bazala nango deja Christine abengi mbanda tobengaka mbanda baosangisa mobali baolia sani moko abengi mwasi ya ndako afungoli telefone abengi mwasi ya ndako mwasi ya ndako babengi butu 23h ayebi te soki na yango abengi amoka nimero amonika nimero moko ebengi ayambi te ayamba bokuna engai ebima ayamba kuna yoka kuna donc moi ete kuna daga penze zo donc Christine mwasi ya libanda abengi mwasi ya ndako atiki ye à l'écoute ayoka ndenge bolingo maloba bolingo alobela mobali pas répondre donc ndenge bazo sangana tolo bango proprement nde baza ko sangana atiki mwasi wana à l'écoute mwasi aza koyoka kuna maloba kisukali mwana bapesa ye kuna aza kolela ye aza koseka ye botaka likambo moto asali na nko alingi sikoyo bayoka ndenge nini eza koleka alingi mwasi ya ndako ayoka ndenge nini eza koleka mwasi ya ndako azoyoka mobali na ye ndenge azobeta bale nde mobali na ye azobeta bale ndenge Christine aza korépondre mobali abeti bale Christine arépondre mobali abeti Christine arépondre mwasi wana pa akataki telefone te la pauvre avandi ayoki Christine atiki telefone ndenge wana babeti bale na bango tititititi basisaki ntango basi kobeta bale donc alobi maloba na bande kolobela mobali mama elia nitu il faut ça la tension attention faut bela tension faut mata yo parce que ezali qu'on asalaki exprès nasali yango na nko nasali yango exprès nalingai kaka mwasi wana yebaki ngai na existaka ayebaki nazali parce que ngai so mobali olingo kokobomba ngai te kokobomba nga mbande fo ayeba nga ke nazalaka ke tokabolaka mobali obomba nga na ndenge nini jamais okobomba nga te mpo nga na molimo ya domination nde naza boye mama elia nitu na molimo ya naza sirene biloko wana eza kati na nga do moto akoki komatela nga te moto akoki komonela nga te nalingaka oyo nga nalobi yango moto fo asala même na bacamarade même na amitié même na famille molimo na domination ezaka mpona kodomine mobali te eza mpona kodomine tout le monde basisi kobeta bale na bango na kati telefone mwasi esika azalaki mayele esili azwi telefone abengi mama ya mobali na ye mpo mama ya mobali na ye mpe azali awa abengi mama ya mobali aza kolela mama ya mobali alobi ozolela nini mama tala telefone euti kobenga ngai awa nayoki nyonso oyo Bosco asali batiki nga à l'écoute naza koyoka mama monde tosololi na boye na ndako na nga amwana na yo azonga
te nazotia libanda mama bandi kobondela bia te mwana kotia libanda te zela ya bosani ni bosolola boyokana eza libala bimama libala plus de 23 ans avec 3 enfants asalaka sakane ba mobulu parce que explication naza kopesa bino oyo kaka ndenge Christine apesaki nga explication asalaka ne ba mobulu mama mais oyo kotianga à l'écoute na yoka bango nde baza na kati ya stade mama yoko koka oyebi ke mama ya mobali aosala nini abondela kaka mwasi ya mwana mama atali air butu yesko mwana mwasi wana Christine asaki bozo telefone na epan akangi telefone mobali atala telefone yoso na 1h du matin ya mama na bango atali telefone na mama air oyo problème nini mwasi ndako abengi kutu te mama abengi atali telefone air oyo problème nini na yamba to na yamba te lokola ye Christine ayebi ka ute kobebisa yebisi mobali koyamba te mobali pa ayoki abo koyamba tiki koyamba te oyamba po to ba 1h du matin mama bina bengo air opona ni koyamba ete kwa bazo komande na ndenge molimo ayoki aboyi pe koyamba telefone na tiki mama abengi abo koyamba mama sele message na besoin na oya pa na ndako na tongo soki etani première heure na komona yo bana ba komanda ba so bazamiki mwana soka sokoli ko komande lisusu Bosco azongi innocent ayebi te ke Christine asa bebisi makambo ayebi te Christine ayebi pe eloko moko te Bosco azongi na ndako na ye na pokwa na ngolobi na ngombe na pokwa toute la journée ce kazaki Christine ayebi kanga téléphone akanga ki téléphone aye kozonga pa na pokwa akuti penza mosi penza bilamba na nyonso boka na salon akuti mama bota e pa vandi wana bazali kozela zonga azongi tango akoti na ndako mama alobi mwana na ngai eloko nini osali atala bo bilamba ne ona sali nini eloko nini osali outi wapi mwasi alobi na yoki nyonso asotu ko yoki nyonso yoki nini ndengo zaki na mwasi bandi ko répéter mobali maloba banda ko yebisa na mwasi no moboyebi ke na kati wana soki boyebi ka ndenge ezala kati abandi koloba makamu nyonso abandi ko répéter ye ndenge bale na bango bandaki koleka abandi ko yebisa ye boye après toutes ces années na nyonso yo salanga na kanga motema mais oyo lokolo sali boye mwasi wana kozwa numéro na nga wapi osaka babuzoba na yo nakoma kotaloka na misu pona sina lemba lelo kande tozabo monde mama abino aza bima kena mama abino oyebi moto aza déjà na votement sans discussion mama nga azanda kuna kende papa mama tikala kasi ekiposa motema no abosani ke mwasi oyo ye azalaki na ye na butu moto abengi mwasi ya ndako atiki à l'écoute ayoka makambo na bomba buzoba na bomba za kosala et pour mwasi alobi ke mama Eliane Christine abi na banda koloba maloba moko po ye pe a répondre pour mwasi na ye ya ndako ayoka ba réponse wana mwasi na ye ndako ayoka ba réponse wana ayebisa na mama bango fubo mabukende mama atali mwana mwasi ya bato na makambo alobi mama bimi akei mwana mobala azupe quelque bilamba mwasi bizwa bilamba na yo nyonso bima na komona susu ate asali mwa fia ki mobali azuma bilamba moke wana alandi mama na bango ake mobali agenda alandi mama 48 ans alandi mama na bango ake kolala pa mama na bango un jour alali pa mama bango deuxième jour maman de toutes les façons le ko na pas ça yebi ki mwasi muso azalaka na matika alili na ki wapi e pa mwasi na ngana papa mama bombi on dit motika mwasi na yo okende pa ya mwasi wana lili o mama na keishwa ezate mobali asimizela elila ngingo wakoti na ndako yo makambo nini osali moto aza so envoûtement basi ba envoûter tango azo na ba décision tango akoma devant mwasi wana ba décision so na maye wo yo bengaki kuna na ndako awanga nitabi wi na bengaki ngoko obomba ngande ngwana te yo talinga benga na mwasa kobomba te il faut yeba kinga pe na zalaka makambo ko bata mabata wana na lembaki yango opesa nga ba 2 jours ba 3 jours yo sepela ate oloba munoko mboka ati osepela ate ebongo siko pona ba 2 jours na ba 3 jours ndenge wana lokolo lingaki ko bina za deuxième bureau yango fa ekeza officiel na pesa ki autant na lingaki ko sala ngo yo moko lokolo kwa ko sala ngo te voilà pourquoi nga moko na sali yango OK problème ezate
mobali oki kokuta oyebi ye pe ndenge azalelaka te oyebi bizale te mpo azoya azokende oyebi te lisolo eza elengi moko bolanda yango boyoka bien mobali abandi ovanda 1 mois 2 mois 3 mois 4e mois mwasi aboyi ya mobali mama na mobali abenga mwasi akenda abondela mpo mwana zonga ayebisa bi mama akozonga awa te na oyo nga na yoki mama eza yo te akozonga te avande pa yake mama ozonga te siko boyebi ya monene eza nini ya monene kweli mobali wana jeune homme 48 ans na jeunesse na ye ndenge azalaki na mboka na biso ya France boyebi bato bakula bato balibaya boyebi surtout bito le na terme wana azaki ba garçon bazaka turbulent bato bazaka mobulu kobuka magasin kosala boye gato mo linga kolata linga lolendo ko changer mi mutu moko ndenge wana siko lokola babiloko wana ezalaka susu te bakula ezalaka susu te vie échangea yango mikosala musala nini ya kosala convoiturage po mona ki musala mususu asala eza te vomi asala ta convoiturage na ye wana parce que na kokola ne nyonso ndenge azalaka telema mobulu akota balubwaka akota baboloko akota casier judiciaire esala nini ekufa ebeba kobeba donc musala kuto bakende ozoya musala boye pasi kaka nzoka nde balukaka ye makambo nyonso asala balukaka ye boyebi ke mundele okosala no makambo azotala yo atiki me ere mo soki mundele ayanduki to banda koluka moto to banda koluka ye ça fait longtemps tozoso te toluka na moto babandi koluka ye mobali wana ntango aki kokota na lile avandi 1 année 1 année et demi wana mvutu mese kotie kitoko 1 année et demi abosana peza mwasi na bana avanda na ye kovanda avandi na mwasi avandi mokomosu kaka ngingo na porte batalaka bosoda koti kokota soda koti soda kangi ye ake na ye kosambwisa na bamakambo oyo ye asalaka na ntango ya kala bazwi ye chanete na lokolo bo comprendre ti chanete na lokolo moya tambola lisusu eza te moya abimaki nde gauche droite eza te bakoti boloko ya kati ya ndako boloko akati ya ndako moyen bima eza te bapesi batravaux forcés donc akendaka mosala 15 heures fo azonga ndako ake mosala bango bapesi mosala bazwile mosala akenda mosala na 15 heures ndako boyeba boloko ya mikolo ezalaka bakotisa moto na kati ya boloko te kaka yo mo na kati ya ndako na yo bakotisa boloko oza na bracelet na yo nani na lokolo sikoyo alobi ke mama Eliane Christine abiki ngai mama naki na posa ya kozala na ye peke ndenge na lobaki tozala na eza modeli na ngai nasalaka bongo soki nazwi mibali eza modeli na ngai ya kopanzaka mabala ezaka bongo ya modeli na ngai ya kopanza mabala ezalaka ndenge wana amuta liboso te kati na ngai na eloko moko fona bomaka ba couple il faut na panzaka ba couple il faut na bebisaka ba couple ata na lakiso bolingo ndenge nini mais kati na ngai but o nazwa pa mobali yaka pona ko détruire ko bebisa vie na yo. Donc, à BBC via Bosco Kakaboy. Bosco via baby. Bosco bacha bracelet, Bosco kuma kovanda na ndako. Boloko na kati ya ndako. Sko Bosco na kovanda boloko na kati ya ndako. Bosco pe oye bizali lazaki nango akomi ko bimisa. Bosco asali dépression. Bosco asali dépression. Kaka ye Martina bengi. Mama na mobali ya ABC mwana na yo awa. Asala dépression. Na lingi azonga epa ya mwasi na ye. Mama lobi mama olembi ye azonga pa mwasi na ye mama kamati abengi mwasi abi mbanda na yo kuna lobi alingi su mobali te mobali azonga kolo mobali alobi nani nga jamais na kokozongisa te kovanda nyonso na vandaka na ye mabe nyonso to asalaka na banda kobomba na motema ntango asali nga likambo oyo nde nga na ye jusqu'à la mort bon débarras na vi na nga lisusu te na vi na nga ye lisusu te na bomoi na nga ye lisusu te
balobi ke Bosco azaka courir du jupon azaka mobulu azaka moto baboloko kokota kota baboloko pamba pamba donc moi ce soir fana mobali moko ke akotaka baboloko pamba pamba epai basi kuyiba yiba moi ça kanka motema mazomo o mobali ndenge nini o mobali ndenge nini siko tango akutana na elima na nzela tango bamvute Christina mvute ye Christina kaboli bango pona mwasi ya ndako pona ya mwana kiango bon débarras pona ye ndenge mwasi ndenge mobali akendaki nde tooswa na bino boye lokola bakoti ya boloko Bosco boloko akati ya ndako mutu ebeba akoma na badepression akoma na depression Christine alobi ke mama siko nga ndenge naza awa eloko na okendo sala mwa mobali eza nini nazokendo déménager na tikele ndako oyo nakende mutu asalaka badepression atika yakende abima na yakende po ye akokosupporte te mbula boni bavandi na mutango na bovandi mbula boni abi tovandi 3 ans mais ngai kanga bima yo olingaki mobali vandi abi te kolinga mobali wana kolinganga mobali boye eza charge mpona nga ngai nalingaka boye te ngai mosala nanga ezaki na bebisi na ke nanga na bebisi na ke ngai na posa te ke tozalaki mwasi na mobali soki ya ndenge nini te epuis ndenge aza wana mama ndenge aza na singa nde na lokolo wana ngai nabimaka na ngai nalingi na ngai libanda apo nazongi na kati ya ndako nalingi liba aza pe makambo mabe ngabi makambo mabe abi aza pe makambo mabe ngabi akomi makambo mabe kuti mutu na mwasi na ye obi nde bavandaka te plus de 20 ans yo kaboli abi mama kokabola wana eza te ke ngai nalingi ye so eza kaka eloko molimo ya kati na ngai oyo etindaka nasala mabe napanzaka bacouple yango nde ezosala ce n'est pas ke na bolingo nde nalingi ye à la folie non mama yaka keloko mabe eza kati na nga yango naza kobundana mpo nazwa délivrance nafongoli motema nayebiso makambo oyo osola na bato batalaka yo bayoka basi ya mabala bozaka na distraction te bokota na vie ya prière zalaka na kati ya losambo soko mona ntango mobali akakende mosala osimbe na maboko obondeli otiki mobali na maboko ya nzambe epai ya kokende nzambe akanga ye milimo misu nyonso ya kotala basi nyonso mokili amonaka bango te so papa Zakari Tulomba aotambola boye yabe ya osimbi bobondeli ntango papa Zakari azokende na elongi nde kuna amona kaka beya ya mete na nga na Toulouse avant papa abima papa Edo yo ya mete lingaka kolinga kana sa mapeka kolinga mobali kana sa mapeka ofini kaka ye couverture mikolo kolinga bongo te soko moni nga bima osimba ye na maboko ya mete sambela binzambe na nga aza na nzamba batela yo il faut ko batela libala na yo il faut qu'on protège avec le sang de Jésus. Ce qu'on a le sang, on peut perdre ma camobele la vie. Bah tout le monde bazaka libala na tika na maboko nzambe nzamba sala ka ce qui yo posa ko sala ben fort. Yo sala na nous première pas si nzamba sala deuxième. Ko basali langa, ba melanga mazama kiosi. Combien de mois nazuma été ana otengo senga no bosunga nga pona bana ngai potunga nga pona orphelinat bosunga fondation ya nite senga ko sunga bosunga bo boye peut-être qu'il y a toi mais la mai mbwaka bato maman femme mariée attention qu'on a fiancé yeba ko tia mobali na ona prière sambela pona mobali de père kakutana na ba Christine onanzela ya fungoli motema lobi mama na lobi yango epa na yo posa makambo mabala oteya ba mama elo oni sabile oni setinda ka mutu komona mutu ana vie de prière te mutu azana epolele siko tango ozana molimo ya destruction na kati na ozana molimo ya domination ozana molimo ya sirène molimo ya séparation okosala nini okwamvute mutu wana na pete nyonso okozwa ye tandis que soki mutu nga tasambelaka te me yo mwasi osambela kotikaka mobali na yo na maboko ya nzambe makila ye yesu kosipa mobali nde kobatela ye bamama bozalaka na distraction te kozalaka azopa mobali te obimaki oke wapi osali bo mabolongo na se kosambela kosenga na nzambe tika ndako na maboko ya nzambe tika mobali na maboko ya nzambe tika bolingo na bino na maboko ya nzambe sala première pas na losambo nzambe asala deuxième voilà likambo na ngai na bisa bino yango oyo Christine aza na lila Christine aza sirène. Christine a na molimo ya domination. Christine aza na molimo mabe kati na ye. Musane ko panzaka mabala.
Donc yes aza donc soka sa baby sa seki na ya sepeli na ye asali musala o Satan tinda ki asala soka sa réussir mission na ye akolingo lisusu ta boy akomoluka su côté na kendo baby sa a changer ba ville pamba pamba lelo ko vanda na ville 3 ans baby si abi koto ba otimbela ngana longwe na ke na Saint-Brieuc ake na Saint-Brieuc te koto osusu te Mante la Jolie donc avanda ka ndenge wana aviva ka bongo bino ba papa bolinga komona basi te papa ile koni asika o bomona ka na nzoto basi ezate mosi so kuteka ya ka mibale okukuta ka mibale okukuta ngaya misato te kote kuna po okuta ya kaka moko esokoleli ka ndeki eseni eloko nini bapapa so totali bato bayaka na baproblème ya nde kaka bino bapapa soki yo mpe mobali mpe sambela mama aza kaka te na devoir kosambela mpo na yo moko mpe sambela parce que le salut est individuel salut eza individuel mo fo sambela mpo na bomoi na yo ntango ozobima obondeli yesu masiya bombanga na sama papo na yo nzambe batelanga na makila ya yesu yo moko fo sambela tout peut arriver à tout moment sambela mpe mpo na bomoi na yo moko ata mama kosambela mais yo papa sambela mpe mpo na bomoi na yo mitika na maboko ya nzambe nzambe abomba yo bolingi kaka soki omoni kaka mosi to soki omoni kaka aza na mwa babibelu babasin boye motema ezosimba susu te otali eya na kati ya pantalon fona mona mwasi alongoli pa eza eloko te papa mosusu mpe kotala bwatiaki buchu yo ozokanisaki naturel nzoka buchu eza kuna na nsima ekoma nango kotekama partout bapapa botondaka te bino nde boyaka mpena baproblème ebie na kati ya ndako bapapa bolingi kotonda te papa likambo nini bolinga kotonda te bapapa bino nde boyaka na bamalédiction na kati ya ndako ya mabala bapapa mpona liboki osengisa banzoto de gauche à droite oki osengisi nzoto na mwasi koto oki osengisi koto na katia oki osengisi koto na Sylvie oki osengisi koto na Petroni oki osengisi koto osoki ale ozongi na kati ya ndako epai ya zobazoba na ye oyo bala opesela mbongo avandela lokola taba be milimo wuti de gauche à droite oyo nango mpe na nzoto ya mama voilà pourquoi bamama il faut kozelaka na vie de prière il faut le sambo bamama ata na lieu sacré soki papa alingi abanda obi nzambe na telemi partout eske ekende kotambola milimo nyonso oyo akutanaki nango mikolo oyo nyonso ata lelo ata lobi ata kuta nango ya 10 ans 20 ans passé ebima kati na ye ntango ngai na ye tokosangana milimo oyo ekanga ngai te evandaka na kati na ye moko ekanga ngai te. Pas de distraction dans le mariage. Pas de distraction dans le mariage. Ba maman bozaka distraite. Le mariage c'est toute une vie. Libala, batu bale basangani ya vie mobimba. Toko linga na poto pesa na capacité, ba papa bwana ba faute ebele. Bozana ba infidélité soki ya modèle ni ba papa. Bozana ba faute mingi ba papa na biso. Ah ba papa. Bwana ba faute ebele infidélité leki makasi na kati na bino eza malamu te ba papa. Soko komi mobali ozana 50 ans. C'est la conscience. Oye biso sito soko tika na combien d'années de vie. Liwa pe yake lobaka te. Oye bite otika na mbula boni na sa moi. Bon mekana ko revoir. Mosala bilan ya vie na yo. Mosala bilan ya vie na yo talobi te. Nasakana na bomwane koki. Lokwa na zwi mwasi na chebo na kati ya ndako na continuer sur les sanote. Pona lelo to suki wana. Kana ba que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkalisa kumuna nzamba nubesha nembana betbons. Bye bye.